Ingeta, la famille Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya kobeba, kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ba situation, kolala kolamukana ba circonstance la famille eza ya koinda, savainda eza ya kobeba, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya te, toyaka toujours soki ba dossier ezali, ba matière ezali, yango toyaka toujours na lombangu nyonso. Lelo toye na dossier, toye na affaire ya Jibe Mpiana. Na bandi ebele bato biso nyonso toyebi Jibe Mpiana, ebele ya bato biso nyonso toyebi ndenge nini Jibe Mpiana asalelaka na ye makambo, ndenge nini Jibe Mpiana asepelisaka pe batu ebele. Déjà, nakokendeka ndenge zalaka, il y aura surtout encore de ces personnes au baroya kotunanga mama Étoiline eza nini na Jibe Mpiana yo pe ozanga kamakambo te yo zalaka muke yo wana oye na ba dossier. Bandeko nanga avant na kokota na dossier ya Jibe Mpiana ekozala biana ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote nanga na Madame Gracia Poi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franes NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya denge moko ya bien. Voilà. Toye awa na dossier ya Jibe Mpiana. Tango tobetaka deja lisolo ya Jibe Mpiana toyebi za musicien moko ya munene ya mboka na biso RDC. Tozana ba musicien ebele na RDC, tozana ba Wirason, tozala ka ba Koffi Olomide, tozala kana ba ce qui a encore fait rigole là et pourquoi pas ye moko Papu Fally Ipupa, mais lelo toye nanu na Jibe Mpiana. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie,
hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutu mokote akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyeba ka ndenge nini ya ko batela ka surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille Gavker ayena ba solution ya kafu Gavker ayena ba solution ya somo concernant surtout et encore makambo ya mabota. Toyebi ke na kilelo oyo eza na ba couple ebele bandeko nanga oyo lelo bazo kabwana bazo panzana. Pourquoi? Parce que mwasi azokoka kokumba zemi te. Yango bandeko nanga Gavker ayena ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazo tungisa mana makasi Gavker ayena ba solution pona bino kobota na Gavker na pete nyonso eza mwa bongo. Voilà. Toko na makambo ya Jibe Mpiana kande na bando beta lisolo bandeko nanga tango deja babetela ka biso lisolo ya Jibe Mpiana tomona ka deja musicien ya monene ya mboka na biso. Au-delà ya komona musicien ya monene na mboka na biso deja toyeba ka Jibe Mpiana aza moko ya ba papa moko oyo ba se respectaka Jibe Mpiana penza anipesa ka respect ka ndenge adage moko yebsa ka biso la charité bien ordonnée commence par soi-même. De son côté Jibe Mpiana amipesaka penza respect ya makasi. De la même façon alingaka batu ba respecter ye pe de son côté a se respectaka. Wana penza il faut ezalaka bongo parce que tout le monde a batu mosusu azata kuna te ba respecter ye te etali ye te. S'il faut que asala buzoba akosala ne buzoba mais zana batu mosusu neti ba Jibe Mpiana en tout cas ba yebi penza ko mipesa respect ba yebi penza importance ya réputation na bango eza bongo. Alors lelo Étoile Nines TV ayela kibino mwa makambo moko boye concernant Jibe Mpiana. Makambo ngo eza nini ebele batu deja bakoya kotunanga mama Étoile ni ozanga kalikambute mama Étoile ni okenda kaka koluka mama Étoile ni ozala kaka mutu ya makambo ya ba dossier ya ba situation na ba circonstances. Oui bien sûr naza mutu ba dossier ba situation na ba circonstances. Sans plus tarder la famille et kozala bien atiela bino nanu mwa maloba ya Jibe Mpiana bolanda makambo oyo ezoleka bolanda oyo Jibe Mpiana awutaki koloba avant atiela bino la famille botelanga nanu ba j'aime bosalelanga ba partage bosalelanga ba commentaire batu nyonso ya Jibe Mpiana o bolanda mama Étoile. En tout cas bo se manifester na ba commentaire comment kaka je suis Jibe Mpiana et kosala malamu. Voilà. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Jamais na tina ramisi na tenir ma propos à ma belle télévision, jamais ngai na sala traite pas mutu, jamais. Donc au monake je suis correct et très honnête na makambo wana. C'est normal polémique et c'est si les faut le mutu bo aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Tu bois l'équipe polémique. Oui, bango baluki polémique. Yo somoni biso te provoquer bango to lobi mabe pona bango. Bon pourquoi vous le ba vérité? Mais bon le ba vérité. Donc bon t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Faut le dire. Donc selon leurs propos. Donc selon leurs propos. Mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça s'appelle réponse T. Bo finga biso, bo provoquer tokoloba rien, torozon sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba ba riches, soyez les riches. Nous on est là comme on est avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Mais pourquoi vous voulez la vérité? Mais toujours le blanc c'est quoi? Ah boloba. Mais toujours le blanc c'est quoi? Il faut le blanc émission ngana zate, sinon ça sera que moi je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique des okene. Mabe bolobi ba vérité. Non. OK. C'est clair. Que c'est au bon cycle TechP déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant jour ba beta qui boloba que yaza leader. Fait boloba que non, joue ba beta qui on a ba beta bolobi non.
yende leader. Ngana besoin de leader ou en fait. Bolo bango déjà avant. Pourquoi bolo bika à jour ngana to betina yé? Pourquoi? Quelque part, qui est l'unité des mesures? Pose-toi la question et donne la réponse. Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bah beta qui na bango. Bah beti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, ndi makamane salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binonde fo boloba. Parce que tant on a roloba, bisoto roloba, chacun o ngana oya roloba. Na olingana loba oya parna nga. O bango pe ba linga ko ya roloba. Ba loba oya parna bango. Ba linga te ba ndima o ngana lobi. Mais ngana roloba vérité. Mais bango ba oya roloba ni. Ba linga va défendre police, to ba mi défendre. Mais moi je parle de l'événement. Je parle pas d'autres personnes. Parce que chacun a betana. Quoi n'a pas betana kona. Moutnam dans la public, même jour entre betek, même ceux qui bébé tchanda pas yako beta le même jour. Nous on a que bébé tchanda pas dans la public naïe. Pour vous dire que chacun a son public. Et qui s'est accroché, qui voulait s'accrocher, bah concert est beti. Bon analyser. Bah concert est beti na fiki nola. Pourquoi un jour au jiba beti, il faut bleu à salama. Maintenant c'est à vous de dire. Bolingala loba, Francis, bozo décevoir biso. Donc na bino pe boza ba injuste. To loba on lelo. Parce que vous avez la vérité. Faut pas la vérité. Moi, à votre place, ezakute faut tout na nga, to botu na biso. Binonde vous allez voir journaliste, vous analyser les camps bolobi ba vérité. Bobi non, il y a ça. C'est clair. C'est clair. Il faut pas la vérité. Ngai semaine où les kakawana bango fallait ba beta. Ba beta bangona quartier latin na ba orchestre musicale kiwana. Mais moi, je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert-là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non, quand même, tout ça batou. Même Nanaye, tu as un problème. Bah, ok, c'est une balette au solo là, tu as un problème. Mais public n'a biso, et qu'on crée un incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ce concert pour la sécurité. Pour la sécurité, pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin, il y a Rosombon ou à Vodacom? Non, vous en avez besoin. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte, bolo la vérité. Mon éloko, ils ont ça la passe, ils ont ça la bienté, ils ont ça la bienté. Peuple a zomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les jamais na tina ramisi na tenir ma propos à ma belle télévision, jamais ngai na sala retraite pas mutu, jamais. Donc au monake, je suis correct et très honnête dans ma camboana. Et ça normal, polémique et c'est si les faut le mutu bo aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Mutu bo aluki polémique. Oui, bango aluki polémique. Yo so moni biso to provoquer bangote to lobi mabe pour na bango. Bon pourquoi vous le ba vérité? Mais bon le ba vérité. Donc bon t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Il faut le dire. Donc selon leurs propos. Mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozone ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer, toko loba rien, torozone sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba, ba riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Biso mais pourquoi vous ne pas la vérité? Mais toujours le blanc, c'est ah, boloba. Mais toujours le blanc, c'est quoi? Il faut le blanc, une émission en azate. Sinon, ça sera que moi, je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission, tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste, observateur, aux hommes de la musique, les autres qui n'est. Mabé, bolobi, la vérité. Non. Ok. C'est clair. Au bon, c'est que t'es déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant, je vais bêta qui boloba, qui y a un leader. Fais boloba que non, je vais bêta qui on a bêta bolobi, non. Il y a un leader. On a besoin de leader, on a fait boloba, on déjà avant. Pourquoi le but à jour pourquoi? Quelque part, qui est l'unité des mesures? Pose-toi la question et donne la réponse. Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bah bêta qui na bango, bah beti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, ndi makamane salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binonde fo boloba parce que tanga na roloba biso to roloba chacun o ngana ya roloba na olingana loba o ya parna nga o bango pe ba ngako ya roloba ba loba o ya parna bango ba ngate ba ndima o ngana lobi mais ngana roloba vérité mais bango ba ya roloba ni ba ngaba défendre police to ba mi défendre mais moi je parle de l'événement
Je parle pas d'autres personnes. Parce que chacun a son bétana. Quoi n'est-ce pas bétana qu'on a? Moudnamta la public, même jour entre bétana, même ceux qui bébé tchanda pas avec bétana le même jour. Nous on a que bébé tchanda pas dans la public naïe. Pour vous dire que chacun a son public. Et qui s'est accroché, qui voulait s'accrocher, bah concert est Betty. Bon analyser. Bah concert est Betty na fikino là. Pourquoi un jour au Jiba Betty il faut le ramener salama. Maintenant c'est à vous de dire. Bolinga la loba Francis bozo décevoir biso. Donc na bino pe boza ba injuste. To loba on lelo. Parce que bozo loba vérité. Faut pas loba vérité. Moi à votre place ezakute faut botuna nga to botuna biso bino nde bozala yo ba journaliste bo analyser les kambo bolobi ba vérité. Bo non, il y a ça c'est clair. C'est clair, il faut voir la vérité. Ngai semaine où les kakawana bango il fallait pas bêta. Ba bêta bangona quartier latin ba orchestre musicale qui wana. Mais moi je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Nalbi non quand même tout ça batou même ngana yé toi na problème té. Ba orchestre mbalé to solo là toi na ba problème té. Mais public na biso et go créer incident. Nabo motonanga en tant qu'humain nabo motonanga je me suis dit non je peux pas faire ces concerts pour la sécurité pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi j'avais pas besoin il y a Rosombongo à Vodacom? Non, vous en avez besoin de moi. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte, bolo la vérité, mon eloko, ils ont ça la passi, ils ont ça la bienté, peuple à zomo na makambo oyo, ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les Voilà la famille de retour na bandi ebele abatuto ti kolanda awa message ya yemoko Jibempiana aye penza ko défendre parti na ye to monaka déjà batu na batu to monaka batu ya ba wario soki bakoti na émission bakoya ko défendre Fally Ipupa to monaka ba Gaulois soki bakoti na émission bayaka ko défendre Ferregola ba Spiritas bayaka pe ko défendre Héritier Watanabe bato a Jibempiana pe o to bengaka bazala banani bato Jibempiana boko mila biso na ba commentaire to mona bato Jibempiana pe de leur côté bayaka ko défendre Jibempiana to monaka pe ba Kokofino de leur côté bayaka pe ko défendre Koffi Olomide. Alors, nabandi ebela batu biso nyonso touti koyoka awa papa chéri azoloba na kanda. Azoloba na kanda. Et pourtant ezala comme de douceur, mais il y a tout royo penza aye koloba na kanda. Lobi na kanda boye pona nini. Kande boyebi ezala ba situation mosusu pesa ka kanda. Ezala ba circonstance mosusu la famille epesa ka kanda. Ezapena ba makao mosusu epesa ka penza kanda ya kosakana te. Ozalaki na yo na besoin koloba te, mais oyo ko se retrouver oza na choix te, il faut kaka oloba. Mosusu toko manga na ba niveau wana, ce qui est normal. Nga kutu na côté wana na kondana ka mutu te. Ezalaka na ba dossier mosusu oyo de notre côté to se retrouvaka ke nakanga ka munoko na loba na ngate, mais ezalaka toujours et encore na ba situation pe na ba circonstance mosusu oyo etinda kabiso to silika to ya koloba. Eza bongo. Comment on a déjà nenge Jibempiana alobi ye encourageaka batu na ye pona koya kofinga baninga mosusu te. La famille eza eloko o penzanga mama Etoiline Ines TV lelo o nalingaki na lobela. Parce que lelo toye komona surtout internet eye ko bebisa makambo. Surtout internet eye penza ko bebisa makambo, surtout eye ko bebisa ya makambo banani ya biso ba Congolais. Na monde entier ezaka kateke no ba Congolais nde bazalaka na ba star, ba Congolais nde bazalaka na ba musicien, ba Congolais nde emataka ekitaka na monde entier to yebi biso nyonso ke no ezalaka toujours na ba musicien, bazalaka na ba star, bazalaka na ba comédien, bazalaka. Mais ya Congo na biso ba star ya mboka na biso ba musicien, ba comédien, biso ba Congolais mosu to mona ka bango neti bazoba. Tomonaka neti batu moko bazana mayele te. Tomonaka bango neti batu moko ba osala eloko malonga te. Pourquoi? Parce que
totalaka te ke no batu oyo baosala makambo ya malonga mpenza na Congo na biso. Me biso si il faut ke toya kosasa bango tokoya kosasa, si il faut ke toya kosabola bango tokoya kosabola plutôt bango. Totalaka na biso ata nsima te ke no oyo toosala eza mabe oyo toosala eza malamu totalaka ngo te. C'est ça nous Congolais. Makambo moko esalaka kutu soni. Moi je me rappelle eza na fille moko sud-africaine abandaki donc alingaka penza Fally Ipupa. Likolo kolinga Fally Ipupa asala effort ayekola mwa lingala. Na koyekola na lingala kande tosalaka ba émission alanda émission moko. Ya bandeko na biso mosusu o na koki jamais ko mentionner ba kombo na bango te. Bandeko wana babandaki ko critiquer koloba mabe pona Fally Ipupa. En tout cas aya epananga comme ayebi ke naza congolaise et puis abando yekola mwa lingala epananga. Aye koyebisanga lobi ma chérie na o comprendre te écoute bando benganga ka chomi na o comprendre te pourquoi bino ba congolais bozo kitisaka ba star ya mboka na bino, pourquoi bino ba congolais bozo sungaka ba star ya mboka na bino ba kende liboso. Aye koyebisanga lobi yo oza na mboka na biso oyebi ndenge nini biso to tombola kase ko tombola ba musicien na ya mboka na biso olandaka ba analyse ya bandeko na biso. Mais pourquoi bino analyse na bino ezalaka analyse moko ya mafinga, ezalaka ka ba analyse moko ya koya kitisa baninga mosusu? Pourquoi ba analyse na bino eza bongo? Mais la famille, soyons sincères et honnêtes, soki to landeli dossier oyo ndeko na biso oyo ya sud-africain na lubaki eza makambo moko eza ya solo. Biso ba congolais musala na biso toza wana tozali wana kaka pona koya kolinga kokitisaka oba oya biso. Olie biso to tombolaka bango, olie biso to matisaka bango. Me biso na kote na biso toko préféré na biso toyaka kosabolaka bango, toyaka koloba o nyonso tokolinga koloba, toyaka kosala bisala sala na biso oyo ezangi mutu pe ezangi makolo. C'est ça un Congolais. Bamakambo moko ya soni, bamakambo moko ya mabe. Ngana lobaka toujours c'est tout à fait normal. Ozana besoin kolinga batu nyonso te na mokili. Soki omoni keno yo lingaka na yo jibe. Ata soki oza journaliste, ata soki jiba futaka yo, tu n'as pas besoin ya kokende kobanda kofinga Fally. Mais plutôt yaka kotombola oya yo soko lingaka Fally Ipupa ozana besoin te keno okendaka kobandaka la bémission kofingaka faire egola ata soki Fally afutaka yo. Mais ce que tu peux faire eza oye otomboli na yo Fally Ipupa tombola mutu na yo, tombola star na yo, sala ko musique na ye ekende liboso. Et d'ailleurs ngana sepelaka na batu mosusu o bazalaka keno aza mutu kande na obeta lisolo ya Jibe Mpiana, aza mutu a Jibe Mpiana. Mais amoni ke nzembo moko boya Jibe Mpiana ayembaki ebimaki kitoko, aye penza na émission alobi na apresiaka Jibe Mpiana, na sepelaka bino moko boyebi Jibe Mpiana aleki batu nyonso Jibe Mpiana boye mena suka aye koloba keno ndenge eza boye nzembo ya sika oye bimi eza bien te Jibe Mpiana fallait ayemba boye fallait atia ba image boye bozo sunga star na bino akende liboso. Mais kozala te ke non parce que nga nazalaka fan ya mutu kingandi ata soki mutu kingandi wana aosala makambo moko eza ya malonga te, tu es toujours et encore obligé ya koya ko soutenir ye. Ça n'a pas de sens. Eza na sens ata mukete. Eza na sens ata mukete. Eza na sens te. Ba o mosusu bozo kotaka na ba réseaux sociaux pona koyaka kofinga ba mosusu ba star mosusu bozo sunga ba star na biso ba kende liboso te. Nous sommes censés et obligés à koya kosunga ba star ya mboka na biso. Ba star ya mboka na biso batu o ba kosunga ba star ya mboka na biso ba kende liboso. Eza batu alibanda te. Eza ngana yo, nga mama etwali na yo mutozo landanga. Biso nde toza censé et obligé ya kosala que musique ya mboka na biso ekendaka liboso. Batu alibanda batala balandaka pe musique ya Congo na biso ekozala bongo. Alors batu o nyonso oza kokofine, oza wario, oza mutu wa Jibe, oza mutu wa Wera, oza mutu ya Yekiti Watanabe. Tango boko takaba, quel que soit les interviews, quel que soit eza chaîne na yo fongola. Mais to yebaka, tombola musique ya star na yo, tombola penza ki bomoto travail ya star na yo, tu n'as pas besoin ya koya kofinga ba mosusu. Parce que tango bo finga kawana bozo kitisaka crédibilité ya mboka na biso.
eza kaka te ke non parce que naye kofinga affaire egola c'est fini eza ka affaire oyo bato bakomona ke non aza mabe eza ka affaire egola te mais eza mpona Congo mobimba bato nyonso bakomona donc na Congo wana bato bayembaka na bango ya malonga te. Pourquoi? Parce que y avait une personne oyo ayaki kaka mpona koloba mabe mpona na Koffi Olomide. Il y avait une personne oyo ayaki koloba mabe mpona héritier Watanabe, mais plutôt soki okoya kotombola bato nyonso bakoyeba na Congo penza bato bayembaka. Imaginez aujourd'hui tokomi na système ya ba Haïti soki ai yako ba système oyo ezo translate ils ont traduire ba langue na biso la famille. Le système wana ezali. Tout ce que je parle ici en lingala, déjà système wana mutu nyonso ezala mutu oya linga tala biso na anglais, akotia yango akotala na facilité. Ezala mutu nani, ezala nani, soki na langue nini, olingi oyoka biloko to oloba, okoyoka ngo na facilité nyonso. Alors biso ba congolais na ye kosenga na bino toyeba ndenge nini ya kotombolaka ba musicien na biso. Toyebaka ndenge nini ya kotombolaka ba star ya mboka na biso, pas seulement nos musiciens, mais ba star ya mboka na biso mobimba. Toyebaka ndenge nini ya kotombolaka bango. Totombolaka bango parce que soki biso tokotombolaka bango mutu alibanda akotikala koya kotombolaka bango te. Eza kanga na yoyo mutu ozolanda nga. Onde okosala ke non ba musicien mboka na biso ba star mboka na biso bazala respecté partout. Eza mwa bongo bafutaka yo bafutaka bino te parce que toyebi bato nyonso balobaka nga bafutaka nga te mais toyebi ke ya de ces personnes o baso se porter garant lelo oyo ya kokotaka na ba interview kosalaka ba émission na ba chaîne na bango bazo ya kofinga. Nous savons tous que bafutaka bino pour que boya kofinga baninga mosusu. Alors ekozala bien te ya kotombola neti nga eza na ba théâtre na landaka mosusu na tiaka biloko ba comédien awa. Mais ce que je fais c'est quoi? Nayaka soki na moni film epai peut-être ya Belleville parce que mingi na talaka Belleville. Soki na moni ke epai Belleville film eza kitoko. Nayaka kosalela ngo analyse, nayaka ko encourager batu. Ke nabokende kolanda film boye mataki kitaki. Il y a de ces fois na monaka ba musique, na monaka mwa makambo ka ndenge toye komona Jibe Mpia na lelo oyo aza juge na Orange Talent. Biso nyonso to mona. C'est vraiment une chose à encourager. Nayaki penza na pete nyonso na salaki émission na chaîne nga mosusu nayaki ko encourager Jibe Mpia na nayaki ko féliciter ye. C'est comme ça. Oye o féliciter mutu, oye o encourager mutu et ça la ka bien. To mona kata ba sala nzambe, to zaki na ba pasteur Maki Kalambai. To zaki na ba mama Deborah, ba sœur Osni. Bango wana to encourager bango, ko encourager mutu la famille et ça la ka que mutu de son côté a komi ko sentir aimé. Et pas la population. A komi ko linga pe ko sala ebele ko leka. Eza moi bongo. Voilà, tout comme na moi souka partage na biso la famille. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.